Voilà, merci Patrice Salé Bafoudre, merci cher internaute. À chaque fois quand il y a événement, on a nos plaisirs, tout ça tout là sur place, vous allez toujours satisfait dans la réalité des événements. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, ce qui est possibilité pour ça les alliés, tout ça pour vous allez vraiment satisfait. Voilà, l'autre dans le deuxième anniversaire il y a APC, donc l'autorité morale de Bongo, honorable Henriette Ouamou, qui est monsieur Salagui dernièrement na messe il y a victime il y a le 19 septembre na sepeli ningi botel émission na makasi na sepeli ningi bo aimer na sepeli vraiment ningi bo commenter et voilà l'autre ko sala masolo botel la deuxième anniversaire il y a APC depuis création nango APC a toujours une idéologie na sima il y a rassemblement to pe rasop to kotala quand même comment to solana Naïmoko Baobab, donc il y a Masolo, il y a APC, donc honorable Henriette Ouamou, à côté de ça, moi, éléments, moi, quelques éclaircissements par rapport à projet, par rapport à cahier des charges, par rapport à vision, il y a APC. Trop mais là, quand même, bon, public, Batunyo, représenté, qui tient Mobimba, pour le deuxième anniversaire, il y a APC, tout retour, il y a bilan, il y a APC 2 ans, ils ont dégané, na Makambo, ils ont leka, na Libanda Yamboka, discours à Mokonzamboka, mais moi, quintessence, comment il y a Zui. Image à Zui Masolo wana to retourne avec la mingité mais déjà na yebi que Isabelle Mololo d'autres la personne en Belgique ils ont eu ndamabe merci de nous partager ma vidéo na biso il y a Tindika télévision à suivre la mingité to tourne Henriette Ouamou Masolo il y a APC et pourquoi pas actualité ya mboka à suivre. Tobengi Ndeko Lokonga Christophe secrétaire culture nationale en charge de la mobilisation. Secrétaire exécutif national en charge des ressources humaines adjoint. Maintenant, nous allons appeler Commission nationale des disciplines avec commission spéciale. Jacques Moukeba, vice-président de la Commission nationale des disciplines. Tobengi Ndekomboui Kabea Osé, absent. Tobengi Madame Bopokanda Esther, Yéfé Aza, absent. Tobéni Neko Anjichoa, chargé des finances. Tobéni Neko Johnny Kilodi, chargé des techniques et visibilité du terrain. Absent. Tobéni Neko Moussalan, chargé d'informatique et technologie. Les membres du Conseil interfédéral. Tobengi Ndeko Robert Kibet Boko, président à l'intérim en charge des finances. Tobengi Ndeko Joseph Taye Lokando, vice-président en charge des disciplines. Tobengi Ndeko Landou Lutadila Ligue, secrétaire du conseil.
Saïge. Absent. Tobengi Ndeko Basolo Amazei Fani. Rapidement, Tobengi Ndeko Laurent Kanike a avancé. Christelle Bokoum a avancé. Messembe Bakwangu Lebo a avancé. Tingari Sungu Paka a avancé. Jimmy Ekenge Esisi a avancé. Abedi Dieudonné a avancé. Kambu Tchamala Abraham a avancé. Bango Lezé Léon a avancé. Farid Makuba Kolobe Abeti. Landou Marie, Pierre Olenga, Apenge Joe et Marie-Louise, Maboul Elisabeth, Christelle Van, Boukidi Damien, Dédoné Misele, Demaki Makela. Fédération Funa 2. Nous venons ici déjà Nebo Ilunga Ogi a avancé. Mese Kapata Mango et Tarsis a avancé. Zengele Guilin, Yapunawel Jérémy, Matupei Watupei Freddy, Lukombo Nathan, Timothée Kumbu, Omoy Henriette, Ikando Massimo Gypsy, Mukwengi Christian, Gabeya Marcel, Babu Arsène, Ikamba Jean, Yves Kalema, Armel Koto, Motanda Ampia Jean-Pierre, Kalema David, Massimo Miala Joël, Vingatiapu Papi Mozart, Bumbabu Chouchou, Mbumbu Pierre, Kula José, Wanga Dorcas, Nongo Iket, Toya José, Tita, Mwaka Javel, Balou Seigneur. On peut encourager la mission pour Fédération Lukumba 1. Claude, Aïpa Okene Serge, Tambouakaya, Singi Merveille, Toya Batel, Kipoul Harmonie, Kibungi Sisirit, Kalema Kitenge, Mukanya, Mudambi Pascal. Notre grand parti, la liberté, solidarité, le progrès social, notre devise. Milulu et Bandi, l'antique web Sabino Bomoni déjà imaginer Batouba Tondi, et awa deuxième anniversaire, il y a APC. Moi on a payé il y a 2 ans, à ça moi on a mon année. Et puis les maçonnettes les partis politiques, ils ont la facilité. Moi on a 2 ans de parti politique et ça a 2 ans parce que mes caractères ont été ko bandana ba ko luka ko remplir ba fiche administrative ko na l'état marabe belé donc 2 ans déjà c'est bon. Il y a un porte-parole, il y a APC. APC biso donc la mère mène il y a APC. APC biso dans le mois quintessence Milulu lelo et Zandengeni. Bonjour Ndekolanga.
Bonjour Ndegonanga. Bonani pardon. Fierté d'Inanga. Fierté d'Inanga. Donc fierté pendant APC. Il y a besoin de 2 ans il y a APC masole za ndengeni. Merci beaucoup Nenge Boye. Bisoto sepeli po boza ba panzisango ya solo. Peuple congolais bipa ya zali azana posa ayeba bo solo ezoleka na kati ya mboka. Yo za canal oyo peuple na biso ezoyeba masolo. Donc il faut to pesa la to yebisa bana mboka makambo ndenge ezali. Bisoto sepeli na journée ya lelo. Et ali 2 ans. Mais bisoto zwi yango na cadre ya fête te. To zwi yango na cadre ya réflexion. To sali rétrospection, to sali introspection et puis to zo projeter à venir. Totali to lobi parti e uti ko bota masika. Ezana 2 ans. Kasi lelo makambo parti ekutani nango ezebele. Je rappelle que parti na biso eza membre ya RASOP ya rassemblement. Oyo il faut ba congolais ba yeba que rassemblement ezaki plateforme électorale te. Ezaki plateforme pour l'alternance. Pona ko bengana Joseph Kabila. Alongwa kende atika mboka na biso batu mususu baya makambo kende malamu. Tomoni mutu asali plus de 20 ans azaka wana. Il faut que bundisa ya kende atika mboka batu mususu baya o baza pe na mayele koleka ye. Baka mboka na souci ya peuple. Biso to ali APC. Alliance pour le progrès du Congo. Alliance ezali lisanga ya batu. Basangani pona likambo moko boye. Biso to sangani pona alternance. Mutu oyo sali mingi. Osala malamu osala mabe kasi olongwa po ata France esalamaki na De Gaulle te. Esalamaki na François Hollande te. Eza na succession mutu aye atie libanga mosusu pa aye ati nde mboka ebo échanger. Tobo ite Kabila sali yaye. Kasi lelo tango ekoki alongwa atika batu mususu baya pe po mboka ekende liboso. Yango biso lelo 2 ans na biso eza ya milelo. Tozolela totala mboka pa euti na pa ezokende. Autorité morale na dali mwana mwasi balobaka bon na lingala mwasi atongaka mboka te mais est-ce que vous collaborez bien? Honorable Henriette Ouam. Franche collaboration na honorable Henriette Ouam. Honorable Henriette Ouam ya fierté dinanga ya honorable Henriette Ouam. Ça veut dire que na parti na biso tozota la moisité. Biso tokota la capacité ya honorable Henriette Ouam. Na kala balobaki mwasi azo senga émancipation. Kasi émancipation ezalaki eza ko s'imposer par la méritocratie, par les qualités. Henriette Ouam waza na qualité ebele yango na autour na ye mibali bazali. Kasi mibali bazawana kaka pona ko accompagner ye. Ndenge balobaka que derrière une grande dame, il y a un grand homme. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Yango na ngai dinanga, j'ai jeté mon dévolu na Henriette Ouam, nazana simana ye nazo accompagner ye pona but moko. Progrès ya mboka. Paix alternance. Tozo bunda po bana o bakoya bakuta quand même terrain bongi. Depuis 20 ans, depuis Marshal Mobutu, rien ne change. Yangwana lelo biso to s'engager pour dire que nous devons essayer de changer des choses. Merci Ndeko, tikoto tala ndenge ni masolo eza ko céder. Je vous remercie pour za mwana mboka ya solo panza sangu baili banda ya mboka bamona tokomi na posa Joseph Kabila akende mboka na biso échanger makambo ekende liboso. Eyowa. Merci beaucoup honorable Henriette Ouam mbote na yo. Mbote na papa. Oui, batota la o mokili mobimba na lingina na tuna d'abord 2 ans ya APC bilan ezanine. En tout cas pendant 2 ans ya APC moi je dis que APC, bien que Bandi il y a 2 ans, mais Bandi au Tambola, bilan est positif, c'est même très positif. Donc, aujourd'hui, les journée la biso les lots, on a 2 ans, pendant ça la évaluation, Banda Bandati les lots, mais en tout cas, tous optimistes, tout le monde que APC est au combat. Pourquoi le APC est kota na RASOP, mécanicien ou tagiwapi? Ma cantine parce que biso toza parti moko social, toi parti à peuple. Toni ko za pembe na peuple, si on peut moni bien APC approche à population. Au moins la boza population de Tondiawa. Au moins la ka ba continuer ba vendre temingi la population. Et donc tozo bunde la peuple, toza APC za la poste alternance. Toni changement ça malaka tamboka pour population peut se retrouver. Il y a un monde que biso toza côté population. Parce que 2 ans et ça là qui pour na honorable facile pour réunir full ya batu ya boye na moni salle donc ba rempli comme un neuf. Est-ce que c'est facile pour rassembler batu? C'est facilité. Mais il faut s'entourer na bato makasi, bato balingi musala, bato balingi pemboka. Alors on a eu chance on a libakwa na okut ko zalentourer na bango, bango nde basunginga pour le loto zalande toza lelo. Zali moi si est-ce que zali facile ko kamba mbinga mibali na moni awa? Donc on se tali mbinga au monique au fond mbinga mobali mususu wa konzaye mais yo mwasi ozofandi sabango pesa na mama yele na yo ba stratégie na bon moni na discours na lobaki
tozotia 7 na parité. Donc moi si na mobali tozandenge moko eza kaka te ko favoriser mibali, il faut pas que ça la que moi si pe ko ça la pe loko mobali ko sala. De yango monique biso awa APC basi bazali pe bazape na ba responsabilité na bango. Donc likambo ezana te que poza moi si azo kamba parti que parti fait à la faible, non, au contraire si moi si wana naza mibali pe mbinga pe bazo sunga pe na misala. Alors objectif ezali nini ya APC oyo pena peuple azela parce que na repese mes paroles au lancer message bato ba s'adhérer pe batana poto ba kota na APC à travers Tindika télévision mais na ba objectif ezali nini ya APC. Boyebi que biso APC tozo bunda eloko liboso tolingi alternance ça malakata mboka tolingi ba élection et salama. Donc priorité na biso ezato ke na ba élection pona to pona ba konzi na biso asika o ba kama mboka po mboka ekende liboso. Donc tozana ndengo lobi tozana besoin ya bande pona biso bazali banda mboka ba adhérer massivement bazala penza sima na biso APC po tozana besoin que musane salama à travers donc à travers le monde. Ça procédure basa la ndenge nini o baza na bon Europe moment parce que batala rapso tina États-Unis basa la ndenge nini pour na adhésion na bango na APC. APC za na site les appels na kata ba réseaux sociaux nyonso toza na Facebook donc mingi soki bandeko baza na posa ko adhérer na APC ba komeli biso à partir à réseau Facebook toroyebisa bango toropesa bango numéro o bakoki kobenga biso mpona kopesa bango bacondition nini mpona kosadhérer mingi ezali kaka remplir fiche d'adhésion et puis après asombi carte à membre je pense que ces jeunes takoki kopesa baprécision sur makambo ya carte à membre. Voilà numéro d'aller affiché wana numéro totie ya APC bobenga pour beaucoup en contact pour na adhésion na bino na kati ya APC. Alors to profiter honorable na actualité ya mboka yo zali honorable oza mutu munene baoba ya APC yo kana no question na ngai nazo mono pena elongi mwete malgré lelo ezali deuxième anniversaire faut appeler le gars Sengo mais c'est comme si bo gagner victoire moko diplomatique na côté États-Unis. Bon je pense que dans le bac on peut la discours na ngai population zéro c'est la discours moko malonga mais to mona biso sur la population to moni que discours wana ezalaki discours mo to sto mesala ko yoka yango pe to lembi ko yoka yango donc to moni que ezalaki nango eloko moko penza ezanango na impact moko te biloko bomonaki na ndenge makambo elekaki to moni ka na kata sala yango ezalaki be kaka membre ya délégation nde bazalaki wana ça les ezalaki vide. Alors je pense que ça dit tout que eloko malonga ezalaki wana te et que respect za soute mboka na biso sous respecté te parce que otali ba image akala ya era Mobutu azoko na loba Nations Unies il faut mona ndenge ça les archi comble mais o esamaki lobe ezalaki déception pour na bango mais sengo pour na biso. Voilà. C'est-à-dire, bino bato sali campagne, on a la monnaie qui rassemble, bon c'est précipité, bino bato pour convaincre que mindele ba na salité. Mais pour mindele pe basi ba yebi que masola le kuta on peut se sami mbula na mbula. Baka na ka le kuta tisuka wapi. Ba on peut ba lembi le ko la biso population, ba lembi ko yoka le kuta wana. On va faire des babalongwe ba Paris ba keti aux États-Unis, il semble que bo foutel ba ticket bo sel ba banderole ba ko yemba kuna na États-Unis. Batika ngomonga ngo bazwa na nango apesi mbongo wana ezaka bolingwa popia peuple molinga mboka na biso soko monike mutabimisa ki mbongo na ya mawa alobi akende ko sala ko manifester kuna eza pour justement pour na relaxer ras le bol aux population batu nyonso mboka bazana ngo lelo pona tolingi changement na mboka tolingi ba élection esalama po tozo ba konzi ya singa tolingi alternance sama na kati ya mboka na biso poni sama na mboka mususu poni sama na Congo te yango tobi non ça suffit. Trop c'est trop. Tolingi changement ils en mboka, tolingi alternance, tolingi élection. Image de Moni et l'alternance est proche. Ah, Yomoko, tu as tout dit hein? Yomoko, tu as tout dit. Oh, mais tozana likia qui alternance penza ezoya même à tezo n'a pas de fourmis mais au coma. OK. Question à Souka. Basi il y a qualité locale yo na flatter yo teskizenga basi ya qualité locale yo ya mbinga boye baspe boye balinga pe ya fandi papa zoye la yemo eloko mais yo koti bitumbo ya politique pe na opposition obanga te nini tindio makambo papa na ngana zo kamwa ke lelo pe ando oza koza surpris que la opposition po ngana bando opposition lelo ta
nga na banda opposition depuis na banda politique na nga na banda na opposition malgré que batamita maminoko mabe bazali ko bimisa ngai na miso ya bato kana zali muta majorité mais nga na banda opposition banda na banda politique ba doutarati mais na banda ngo soki naza élu à Fonus ngo avant comme asiko na pouvoir ezaka liboso wapi tango ye moko olenga kwa zaro benga président Soso ye non azaro benga ndeke ye azali Soso wana nga naza na kata parti na ye bon wana ezaki majorité c'est ça qui opposition nga na banda opposition banda na banda politique nga na banda politique na 2005 siko tozo ke na 12e année na nga na politique et naza toujours na opposition n'a changé jamais na base ba balobaka ngo naza na majorité mais bala kisanga bilili o nga na vanda na kata réunion moko ya majorité to bilili mo na kenda kinga kati to bilili to na vanda na kata réunion MP bala kisanga yango poto ndimake ya solo nga na uta PPRD to na uta majorité mais ba ko la kisango te mais bala zaka na langage facile ya kolobaka na za mutu wa majorité malheureusement so nga na mutu majorité baninga na bandeko na ba honorable baza ya majorité baza na ba société ba administrateur ba PCA banane est-ce que vous avez que vous PCA, vous avez administrateur. Nous avons un député tout simple. Et puis dans le Parlement, vous avez un poste de député, vous avez majorité. Nous avons un simple membre député. Question Souka. Vote électronique. Et participé dans le Parlement. Est-ce que ça a évolution? Vous avez un vote électronique pour Nanine. Est-ce que proposition est nanga? Et ça m'appelle? Position nanga za na ba agenda caché et pensi bisote biso ba to position to boyi yango bango balinga po ba yebi agenda caché ni ba kamni bazana ngo na saba mesa o ba sala na vote wana biso to lingi ka vote to mesala ko sala ata so ipona bango ba monyango eza coûteux ezo za temps mingi mais to linga ka yango po yango nde au moins avec ça to komona ke ceux qui muta tricher bien tricher te mais na vote électronique to mona ba image ta mona ba raison awa ndenge bazo falsifier ba pareil wana pour ceux qui mutaye ko voter et bimaka mususu donc on a la victime biso so pour rien alors avant que to lela autant mieux que to prévenir yango to boy yango na motema moko et c'est normal donc il y a évolution que modernité ba pays musu ba sali yango ba problème ba bandeli ba élection pour nani ba mboka mususu donc to lingi to éviter yango to éviter yango bango basi basaki déjà préparer déjà bakuna bango balingaki yango pona balekisa bato balingi kolekisa o balingi te baleka te to boy yango. Honorable, merci pour la disponibilité mais na optique ayo opesa message ya Souka na mokili mabado tala yo parce que après le kola Sénat na biso na parlement na biso na tindika télévision ndenge mokonza moko apesa ki message lobi na États-Unis yo peut pesa message na États-Unis na biso awa na tindika télévision mokili mabalanda yo bado tala aussi ko congolais no so batala. Bon, message à Moko, Bamoni Ndenge, moi si, à Koipe Kotonga Mboka, la preuve yango. Balobaka mi bande bazaba parti politique. Tout ça, non, basi peut battre ma peut basala ba parti politique. Je pense que nous avons représenté parmi basi wana o basala ba parti politique, tozo bunda. Donc moi je pense que il faut qu'on puisse appeler moi chance pe na moi si pe asala musala o bakanisa ke mobile akoro sala ye moko. Et donc dans le Senga na bande ko nyoso tout ba soutenir biso na action tozo sala oyo poko kamba parti ezalo ko moko PTT ezo senga ba charge belé mais boyebi kana za na opposition nazo bunda na ba moyen de bord pona ko sala ke parti etelema bo mingi boyoka kaisa ba parti à mallette mais biso za parti à mallette la preuve yango yo to la sibino que za parti mo réseau fonctionner et que ça a besoin pe batu ba ya kokota ba adhérer massivement de par le monde pour la partie que ne liboso. Message dans la Yangwana. Merci honorable. Merci. Voilà chers amis, vous savez certainement dans Kolanda pour la seconde fois honorable Henriette Ouamou, tout ça là qui n'a na messe, bon on a qui connaît la victime il y a le 19 septembre 2016, bon on est le sous en live. Bon continuer à s'abonner à Tindika télévision. Beaucoup de gens dessus à chaque fois que possibilité d'aller au commerce événement d'aller beaucoup de gens. Ce qu'on a comité c'est que empêchement dans une moyen comment sur place mais ce qui a nous autres dans ma casse et ben on raté alors bon s'abonner massivement
na Tindika télévision et ratakate. Merci merci na Dengi Mayar Montana, vous avez la biso na Kinshasa. Pour bana Kinshasa ba comme signer a mégabyte na $50 pour atala ka Tindika télévision Dengi Mayar Montana. Merci na Orléans la source et pas ya Coco maman na Babel. Merci les sous na Isabelle Moulolo na Belgique. Merci na bino tubo la mokili mo na États-Unis aussi beaucoup mieux belé. So na tangi komona wote prochainement la rotanga malé parce que da émission ba dédicacité bolimbisa kutu penza quoi. Merci, tokutani prochainement. Bye bye, ciao, Inch'Allah.